Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Mokili mawate bandeko, mokili ekomi kobangisa. Mokili ya lelo bandeko, je ne sais pas. Toloba nini bandeko. Makambo yo ekomi kobangisa mingi makasi. Malgré que tozo ya tolobi topesi ba conseil to sololi, mais c'est comme si batu mosusu bazoyo kana bango ba conseil wana te. C'est comme si batu mosusu bazoyo kana bango ba analyse te bazo landela yango te. Makambo ekomi mabe makasi. Mikolo yo bandeko, en tout cas ebele ya batu bazo banga lisusu te ko finga ka batu to ko denigra ka batu te. Omona mutu si saja ko finga akofinga sans ko banga. Batu mosusu s'il s'agit à ko juger mutu ako juger penza yo ata soki ayebi vi na yo te. Omona penza mutu akoti akomi ko juger yo. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment namemeli bino mama ani biasi. Bandeko makambo eza ya somo makasi. Makambo eza ya somo. Otolobaka kana batitre na biso ke mokili mawate makambo eza ya somo. Je vous dis mokili mawate eza makambo moko eosala pasi na tema. En tout cas la famille avant to banda na moi makambo na biso ya lelo na senga na nuna batu onyo surtout si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne ya kitoko, chaîne moko ya batoli ya makasi, chaîne ya ba analyse ya ba information et pourquoi pas chaîne bana nzambi. Na senga bino bo s'abonner massivement. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et kosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. En tout cas la famille kandenge zalaka lelo eza star na bino ya munene mama moko otobengaka chaque jour mama moko exemplaire. Avant to kota vraiment na makambo vraiment na senga na ba fan nyonso ya mama Ani. Ba o nyonso ba sepelaka na ndenge penza mama Ani ajuaka ngakutu. Fan na ye numéro 1. Fan penzo balobaka number 1 ngakutu naza awa deja naza na kiti bino pe bozwa ba kiti na bino bandeko bo vandaka bo tia moi mai pembeni tia moi sucré na yo tia moi jus na yo tia moi soki oza na ti olingo sala ti to café olobi lelo vraiment nga na komela kaka miliki ya moto yo moko kaka tia pembeni. Tia moi biscuit, moi banguba na yo, moi ba popcorn to ba chocolat. Ba mosusu kutu balingana na bango ba fruit. Omona lobi nga na lingana nga na milaka na liaka soki pomme, na liaka soki orange, na liaka nanga soki banana. Yo moko kaka o penza o sepela nango otie pembeni ozolia. Ozomelaka. Côté mosusu ozolanda pe Étoiline Inès TV et ko sala biso surtout otolingaka na tolobaka na biso chaque jour tokos makasi bandeko. Moi éclaircissement moko pona bandeko mosusu bazolobaki non biso toya osala ba analyse ezalaka nde kisongi ya bavi ya bato. Bandeko toyaka awa kosala kisongi te. Musala na biso ezalaka to salela bino ba analyse ya makambo ezotambola to ya kopesa bino ba information oyo eza juste to exact
Et puis toya pe ko flasher bino soki mwa makambo moko boye ezobimaka na cc toye to flasher yango soki ezalaki ya kobatama efongwama ekoma vraiment na poisa ebima vraiment otolobaka ba vérité ebima nango na poisa wana penze ndezela musala na biso toya pe kopesa ba mwa conseil to pesa pe batoli wana penza nde ezalaka mission na objectif na biso ba émission to salaka ezalaka ke no ki songi te bandeko toyaka kosala ki songi te. Sikoyo bandeko makambo ekomi mwa pasi pona mama Ani biasi. Mama Ani aza comédienne na biso ya kitoko makasi, aza mama moko oyo parmi ba comédienne na biso oyo déjà basi ba âge na bango ya avancé déjà ba o basi ba kola mwa muke. Mama Ani aza parmi ba mama oyo tokoti ko benga lelo ba mama exemplaire. Ba mama moko soki otaliye façon azalaka, façon pe a vivraka en tout cas na kotala ye kaboye na komona ye akoti ko pesa, akoti ko zala exemplaire ya batu ebele et surtout ya basi ebele. Mama Ani biasi aza mwasi oyo ajuaka kitoko makasi. Et puis abanda pe ba makambo na ye ya théâtre kala ezate que non alamuki ka lelo asituki ka lelo mbala moko alobi nga pe na kota na ba makambo ya théâtre te abanda nango kala makasi abanda nango azaki déjà marié ezate que non abandaki yango nde mobali na ye aye kobala ye bongo te azalaki na ye marié atangaki ba école na ye ba classe na ye kandenge zalaka atangaki na système moko ya bien silisa ba université na ye lelo mama Ani azalaka licencié sikoyo baye kobala ye tango baye kobala en tout cas posa na ye mingi ezalaki na ye abando jouer na ba pièce théâtrale wana penza ndezalaki mwa ba rêve ya mama Ani nti tango ye kokota na ndako ya libala. Donc chaque fois que abando mona batu bazo jouer ka ba théâtre en tout cas abandai ko sepela mingi makasi. Mosusu elle se disait non, ce qui zaki nga kuna bien makasi sur scène. Donc zaki ka bongo jusqu'à ce que son mari mobali na ye ayaki ko encourager ye alobité. Eza vraiment parmi ba rêve na yo. Pourquoi ne pas aussi au kota na ba makambo ya théâtre? C'est ainsi que balukaki mwa groupe kandenge zalaka akendaki kokota ti lelo mama Ani bozongo na ye bongo na mobali na ye souteniraka ye à 100%. Ezat netike ba mobali mosusu ki jalousie nde ki jalousie moi sinanga komi lelo star batu nyonso na ba télévision bazongo na ye te. Donc mobali na ye azala wana pona ko soutenir ye na bana na ye pe. Sikoyo bandeko makambo komi ya mwa pasi makasi eza komona communauté na biso lelo ebele ya batu bazo jouaka plutôt ba rôle oyo ba star na biso ba jouaka ba rôle wana ba tie penza ko bambango na ba vie na bango ba rôle wana soki ba moni mama Ani jouer ki soki rôle ndenge nini boye directement ba komi ko traiter mama Ani na rôle wana ba komi ko comparer vie na ye na vie ya ba comédienne non parce que a jouer ki rôle wana bien s'incarnaka wana penza ezalaka nde comportement na yo yango ebele ya batu lelo bazo kanisa bandeko après film auto uti kotala film moko ya toko oyo penza la patrona alambeli biso film moko ya bien makasi eyaki koteya ebele ya batu o bazalaki ya kolala eyaki penza kolamusa bango wana toloba nanu bravo surtout na la patrona pona musala kitoko oyo asali film ezalaki kitoko makasi bandeko après rôle oyo mama Ani biasi a joie ebele ya batu tolanda rôle wana azalaki mwasi ya papa Serge ye azalaki na ye kaka héritier alingaki na ye kosala te donc ye nyonso ozalaki na ye kaka héritier de sa famille kolia nde kolia ti ye kokota na ndako ya libala chez mama Ani donc akotaki penzaki Mario bandeko mama Ani abando supporter ye jusqu'à ce que papa Serge aye kosala mwana mama Ani mabe mwana wana azui zemi ya mobali ya mama na ye bandeko
Mama Ani aboyaki kondima mwana na ye, mais andimeli mobali. Sikoyo bandeko ba revenu ba retomber eye kozongwela Mama Ani na minute oyo. Ebele ya batu lelo bakomi ko traiter Mama Ani ke aza mama moko irresponsable. Donc réalité, ba mosusu ba ekoloba ke non, même dans sa vie réelle. Tolongana ba makambo ya théâtre, même dans sa vie réelle, Mama Ani azalaka bongo, azwaka soin ya bana na yete. Bandeko na ngai, yango en tout cas lelo na lobaki te. Trop c'est trop, o balobaka chaque jour na anglais, enough is enough. Ba makambo mosusu, bango moko ba comédien na ba comédienne. Misusu bazala na bango na makasi wana te ya kokota ba réseaux sociaux po baya ko répondre. Bisusu toyebi. Misusu penza soki ayoki ba makambo bongo atangi ba commentaire batu, en tout cas au mona penza ayepe à répondre. Si s'agit ko finga batu ko finga pe, mais ezana batu mosusu. Jamais okomona bango o bakota ki émission ki ngandi baki ko répondre te. Mama Ani oyo depuis banda ba makambo théâtre. To mona yete ke no batu ba finga kiye, to batu ba sala kiye boyi akota na ba émission pe aya ko répondre. Mama Ani asala biloko bongo te. Sikoyo comme batu neti ba Mama Ani moyen ba ya ko répondre ka ezate, yango biso to yaka to sala ba analyse, to yaka to pesa ba information, to yaka pe to solola. Bandeko na komona Mama Ani oyo ndenge bozo mona Mama Ani. Mama Ani oyo akoti kozala parmi basi oyo tobengaka ba femme insensée. Point d'interrogation. Bandeko, eza pasi. Pourquoi lelo na communauté na biso batu bakomi na facilité wana ya kofinga ka batu? Pourquoi na communauté na biso bandeko ebele ya batu bakomi na facilité wana soki alingi a salir réputation na yo, en tout cas akolekana na ba réseaux sociaux po aya ko salir yango? Et puis à ko se gêner na ya tamukete. Pourquoi na communauté na biso communauté ezo kendo beba ka chaque jour? Bandeko ezo sala pasi. Bo finga Mama Ani responsable na ndenge nini? Pona batu mosusu o nanu balanda télé-réalité ya Mama Ani biasi. Na otinda bino bokendo landango na ba chaîne, eza na ba chaîne ebele o basala ba télé-réalité ya Mama Ani. Pas seulement ça, source d'information na biso kandenge tozalaka na source d'information na biso o ya pesa ka biso ba information nyonso. En tout cas, tant toyoka ki ba makambo nyonso totindaki, tolobite landela. Aye koyebisa biso ke non, mokili eza mabe. Mokili mawate, mama o ba oloba. Lelo mama oyo balingi ba fingisa na ba réseaux sociaux. Aza mama moko pas comme les autres. Mama moko apesa éducation moko ya kitoko, éducation moko ya malamu pona bana na ye. Et puis aza mwasi moko une femme soumise envers son mari. Mobali na ye azo déclaré yango ke non, nazui bénédiction ya mwasi. Zambe apambola nga na mwasi ya kitoko, mwasi ya mayele, mwasi moko aza na soumission pas possible. Sikoyo pona bandeko mosusu kaka pona filme boya kofinga Mama Ani na ba réseaux sociaux. Pourquoi? Bandeko babiloko abongo totikango ezosunga te. Eza ko bebi sa réputation ya batu mosusu. Réputation basomba kango te bandeko. Réputation soki baby et baby. Kandenge mutu nyonso tout dans la vie abatelaka réputation na ye. Bandeko to batela pe ba réputation ya baninga mosusu. Soki oyebi via mutu te koyaka te ke non na luwenge kaka batu ba mona ye pe akomaki, ye pe alobaki, ye pe asololaki te. Soki oyebi via mutu vanda na okimia koya penza te ke oya ko bebi sa réputation ya batu, surtout na lobakango chaque jour bandeko. Ba comédien oyo na ba comédienne na biso baza batu oyo ke non ba changeaka ba imer na biso.
baza batu oyo lelo bazo éduquer ebele ya batu ba mariage ya batu ebele ekufa elingaki ekufa mais grâce ya ba film na bango lelo ba mariage ya ebele etelemi lelo batu ebele bazonga na banzela ebele ya batu bazaki ya kolala lelo balamuki siko batu ya bongo tozalaka na mbongo ya kofuta bango te bango po bazwa mbongo il faut ba filme na bango eleka na ba YouTube eleka wapi na ba télévision wana bakofuta bango quelque chose bazwi quelque chose bazalaka na bango na salaire fixe te neti tomonaka na ba pays mosusu ba star baza na ba salaire gouvernement efutaka bango mais ya biso bafutaka bango te mais c'est comme si population lelo pe gouvernement ezofuta bango te population pe elingi esalir ba réputation ya ba star na biso bandeko totika biloko ya bongo totika vraiment biloko ya bongo nalobaka ngo chaque jour vanité de vanité tout est vanité bamakambo nyonso tosala na se ya moi to se préparaka na jugement bamakambo nyonso c'est vrai c'est bien olingi bato bamona yo ke non yo soki okoti na ba vidéo en tout cas okomaka penza ozalaka na ba idée ya kokoma ba commentaire moko milai ya kofinga bato mosusu bamonaka ya kofinga wana en tout cas eza grade moko boye eza position moko boye eza moi soki succès moko boye mais yeba que vanité de vanité tout est vanité lelo soki nzambe abengi yo na mokili natindaki yo okendaki kosala nini je suis sûr que jour wana penza okoya kopesa réponse okendo pesa réponse epa ya nzambe ke non nzambe nga na mokili nakendaki pona kofinga batu pona kosalir ba réputation ya batu eza bien te bandeko totika mwa biloko ya bongo mama Annie aza mama moko responsable et puis une femme aussi éducatrice batu mosusu kande na lobby soki bolandi ba télé-réalité na ye to soki osolola ata na mwana na ye en tout cas on peut comprendre que non maman Annie c'est une mère aza mama oyo a transmettre éducation na bana na ye mama moko oyo ateya bana na ye kitoko makasi pourquoi mosusu soki mama Annie a joué ba rôle ya kitoko aopesa ba éducation azo construire batu pourquoi toyaka kolobelango na ba réseaux sociaux te katango tokomona mama Annie a joué rôle moko boye mbala moko batu bakomi kofinga na ba TikTok batu bakomi kokotsa tina ba Facebook kokendo finga mama Annie ba mosusu tina ba vidéo to sala omoni osala émission ya mutu te mais mutu aye kokotsa kombo a mama Annie pour afinga ye pourquoi bandeko tozala na mwa mayele bamakambo tokomaka ba commentaire bokomaka totanga kango batu mosusu pe batanga kango en tout cas elakisaka vraiment éducation de base o bouta nango et puis ba commentaire wana ezo fingisa penza ba parents na bino ezala bongo ata ba émission to salaka bandeko wana tozo reflecter penza ba image ya ba parents na biso na makambo nyonso tolobaka ngo chaque jour bandeko soki ba makambo ozo sala ba makambo moko boye na public wana baba otala yo te bato batala kande ba parents na yo donc ezalaka bongo yo pe tango kola bana no pe bazokola tango bana no pe bazokola bana no basali makambo mabe bakotala bana na yo te me bakotala yo parents na bango donc to bongisa bandeko na sengi bino na kombo ya nzambe to bongisaka soki bomoni mama Annie a joué rôle kingandi eza te que non wana penza de vie na yete eza ka rôle ba pesi a jouer mutu déjà otobengaka star il faut azala vraiment à mesure ya ko jouer ba rôle nyonso ezala ba rôle azala kizengi azala ndoki azala boy ba rôle nyonso to ba kopesa ye il faut azala à mesure ya ko jouer yango mais ceux qui aza à mesure te bakobenga star ndengeni yango en tout cas ba salaka le tout possible ba s'incarner na ba rôle wana bien que ezalaka facilité ezalaka nango difficile mais en tout cas ba mi pesaka vraiment na makasi na bango nyonso pour que
filme wana ekota kitoko. Sikoyo bandeko totika kofinga kabango, totika ko juger bango par rapport ya ba rôle oyo vraiment bajuaka. Yango ya muke kaka na lingaki na partager surtout na communauté na biso kandenge zalaka. Bandeko bo tenir nga rigueur te, il faut to solo la toza bana surtout ya toza bana ya tata moko, bana ya maman moko et puis toza bana ya Nzambe. En tout cas la famille, je suis vraiment à la fin de l'émission na biso. Bye bye la famille et à la prochaine.